Merci beaucoup, Balandia. Émission Tala Lelo, Ezali Ngaï, les combattants de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain, Julien Botala, Tala Lelo. Tous abonnés Ken Piana Makizembe, Bissono Sotovandaki, tout le monde m'appelle les réseaux sociaux, et Ningani, Bakangi, Musée Kindingu Bakangaki, depuis Mokolo Lelo, le 22 mars 2024, na parquet ya Kalam, Ska Bakangaki, Tolobi Torosolo, Langona Ken Piana Makizembe, merci beaucoup na abonné na biso ya Fimbo. Et merci beaucoup dans la carte qui gagne Aigle, Bijou Masinga, et pourquoi pas na Julie Westo Lutumba, ya John Dala, merci beaucoup na yo, Pauline Luta Pembele, ya Mito Jenny, 100% marié, joyeux anniversaire na Mobali na biso Mito Jenny, Pauline Luta Pembele, ya Motema Pauline Luta Pembele, pourquoi pas na Serge Caché depuis Brazzaville, merci beaucoup na yo, merci beaucoup na Claude Bolisoni, Versas, quel père Makizé Membote? Ouais, mbote Julien Botala, mbote na pesi bandeko nyonso tout au bozolanda biso, Sœur Pauline Mumba, Joël Salambi, Papi Pedra Palmira Moulamba, Vieux Lujon Mbata, vraiment Patrick Kafou, mbote na pesi Abel Diogo Bagou d'Angel double, Venanga Jimmy Belaou. Donc, oncle Patrick a mis sa maman Julien. En tout cas, mbote na yope Julien Botala na pesi mbote les sous na Zeti Kiri, Véro Kiri. Venanga Patuka Pangala, sans oublier Dani Pova, na bosanyote na mbote na wayangwana. Ok, merci beaucoup na Simon Panzou na Los na Belgique. Pourquoi pas on a tenu le Wow Africa Référence, les Blancs de Bruxelles. Gaz na gaz, encore et toujours gaz bayebi, et pourquoi pas na Fortini Tangama, Violette Dinanga Kana Secret, et le dit pas ça, na bigi bota la biso na Jilite Rumba, depuis Bruxelles, bota la biso la biso. So, quelqu'un m'a dit, arrestation, il y a Musée Kindingu. Mais, comme on a vu sortie médiatique nayo, très fâché, aussi Niki Makasi, tu es consomme Makambutu na ebité pour nayo, les amis. Je l'ai voté là, na sala vraiment ma sécurité, na ba frère na biso, ba théâtre oyo, frère Mike Kalambai azo sala, na Moïse Mbiye, ba théâtre na bango, oyo bazo luka ba sala, soit ba luka ba démissionner, ba officialiser biso directement ki baza ba sala ensemble te, baza na ba guerre na bango parce que na cher baote ya batu amour, baote ya batu bolingo, baola saki pasteur na bango, bazo embela nzambe, mais bango na bango baza na ba guerre na bango oyo, tozo bate parce que lelo soki otali pe réputation na bango nyonso mibale. Basambwisi nanu baser na biso nanu lelo nga na lobaki na ko chrétien nanu makasi te. Parce que ça conflit babandaki na mona tokela na makambo ya Stade des Martyrs. Mike Kalambai a joué Stade des Martyrs à Tchedat, a sauté premier, azala comme premier chrétien. Oyo akobeta Stade des Martyrs mutaliboso ndenge ndeko na biso artiste musicien F abetaki mutu ya liboso na génération ya bafere. Ok. Oso comprendre? Tellement Moïse Mbiye pe naki mutema mabe oyo Moïse Mbiye azanango na jalousie oyo Moïse Mbiye azanango. Moïse Mbiye amoni te Mike Kalamba ya kosotenga premier te akendo beta stade na génération na biso yakendo beta stade mutaliboso Moïse Mbiye pe aye ko créer date na ye ya esko ko a juste stade deuxième mutu mais ake ko tia stade na ye abi abeta nati mutu ya liboso. Sikoyo poto o ekoti parce que conflit ya ndeko na biso Mike Kalambai na Moïse Mbiye babanga conflit wana pona ba intérêt ya majabu. Ok. Dossier oyo solo ya Musée Kindingu ndenge bakangie ngana moi na eda ikake ezala na Mike comme na yoki majabu peza sima ya dossier oyo. Lelo na lobaki na fongola parenthèse te na yebi ba secret ya majabu ya grave.
Ah, quel pion à ma question. Lelo na finga mutu te na yebi lobby soki muzek le nga na loba nga pesa ki 4 bitaka rande o nga na pesa peut-être par rapport à message nanu na contrôler te na benga numéro musée nanu na zui te OK nana besoin ka téléphone ya musée ba informer nga ke muza lali na kasho. OK c'est là information na koyela mai na koyela majabu Tanyoka c'est là information au tozui na ndenge batala so partout dans le bapesa so information ke musée Kindingu asala live à partir ya live asala ki wana nde ya ki kosala ki ba bengiti ba yeko longola ye ba kena na jeep ba saper batika libanda ba tuto balanda ki tout nde ba longole na piquet nde ba par rapport à live asala ki na kati ya parti petit na muza ko sala live te pourquoi mais les infractions na kati ya infraction siko te mona bolumbu ya Eliane tomona bolumbu ya Eliane banama frère na biso Moïse Mbie banama pasteur Moïse Mbie tina parti ya Gombe est-ce que batoka na Moïse Mbie ndenga sambwisaki nzoto ya mwana mwasi esambwe mutakala ya mwana mwasi ebimi dossier kenda tina parquet. Est-ce que bamema Moïse Mbie ndenge bamemi petit musée à Londres à l'époque dans le dossier yango te na lobi boye avant kende Londres akendaka na parquet akendaka kosamba est-ce que bamemaka na brutalité batindela convocation na ndaku aye kose présenter na baavocat na ye tolanda yango na bavideo justice ekozalaka ya petit peuple te nde botindaka babiro nde batoka bato wana baolakisa force nyonso tu oyo tozala bokende obunda bitumba na este bozolakisa mpo ba petit peuple neti bamusée petit peuple amoni façon bokangeli eyelakisa justice eza te parce que soki justice eza efaki azwa quand même convocation première convocation nde soki batindeli ose présente te deuxième eyaka selon mibeko nayebi te gilet soki ozolandaka exactement troisième convocation zapeka invitation troisième nde ekomaka mandat d'amener wana baluka oyo bakanga yo en désordre mon frère teuti na mboka moko boye bakanga biso ndenge oyebi baimage ya musée erapele ngai siko musée ake kokangama na likambo oyo ayebi motu na makolo te musée ake kokangama na likambo oyo etali le deux pasteurs oyo bauta bachanteur ya nzambe babanda conflit na bango na majabu parce que majabu ebanda epa ya Moïse Mbie frère Mike aye na mosinzo parce que déroulement nyonso to ya majabu oyo lekaka wana soki musée alali kaka na kasho frère Mike majabu wana pena bokoya kosalela keni pia na pena plainte awa na poto. Merci Ken Penaza to continuer na yo mais soki otali bien na bato na partout dans le monde bien que ndenge lobi soki ezali majabu so ezali mai kalambai soki ezali mutu nyonso afundi mais ba propos o musée Kindingu bimisaki na télévision ba tutu batala kango ngapi batile na ba vidéo tellement belé ba lobi ke musée Kindingu lobi ke majabu babwakela ba poison et ba tiela ba poison ba boka ba kisi tout est consort ba ngaba boma Moïse Mbie est-ce que majabu ezali stiti to pe da ebite so to robengo ezali nini tout compétent ba ezali entreprise ya munene o ba tobele ba considérer lelo on comprend nani quel piana mettons ba lobby lelo que par exemple que ya lobby ndenge ba propos de que eza ba poso o mona te que non et le nom makambu ya majabu et le nom makambu ya Mbie et le nom makambu ya Mai Kalambai et comme siko que est-ce qu'on koki ko ibisa justice ya mboka musée Kindingu ke na majabu atela ba poison pour ba je l'ai botatala yeli sanga lelo na Congo na biso Congo ya lelo certains nini o batela na poison te lelo tokende na église ba poison eza tokende na armée ba poison eza tokende na ba école ba poison eza tokende na ba bar ba poison eza na média ba poison kutu ya blague te na politique ba poison na ba assemblée ba poison poison eza kutu likambo oyo ekoswa mutu te lelo soki mutu alobeli likambo ya poison na Congo. Celui qui se sent piqué ndenge mindele baloba connaît l'affaire. Est-ce que musée ezali ba preuve musée Kindingu aloba na ministre ya communication ya mboka Patrick Muyaya ya kiaza mutu ya sima
est-ce que vous avez encouragé Biloko à Bongo? Mais non, déjà, vous avez encouragé. Quand on a dit que le famille suit, on je ne sais pas, l'odontologie, aux informations de source. Est-ce que nous avons une preuve pour excellence, Patrick Mouyaya? pour bino comprendre bino soki mutu moko mbongo afundi na leta na biso bozuka mutu ana mbongo bopesi raison nga nazu telefone na nga yango oyo nameka kobetaka kombo majabu parce que majabu ifeza na définition nango nameka kobetaka eloko babengi na kombo majabu namoni era azobenga ngai awa azela na kobenga ya pre nabetaka na majabu natala ka soki ekobimisela nga kaka majabu wana ya association awa namoni ebimisi majabu rafiki majabu gospel na majabu ozo comprendre natala nao donc ezaka le même majabu non bon sikoyo soki tolobi tokende na ndenge ya bien mo majabu on définir yango te mo majabu quel piana magazine plutôt pale soki tolobi toluka moswahili moko expliquer biso majabu eza nini yo poza moswahili ngape na moswahili topoke te sikoyo yango na lobi majabu wana il faut toluka toyeba majabu elakisi nini zela na koluka pe moswahili mpo na baswahili ebele obenga na émission nabenga kaka na émission moswahili moko nokoyoza bipone te nazobenga kaka na émission nabenga kaka na émission Jean-François Bonginda, Alpha Bonginda, mon ami, n'a pas si Bambote, n'a pas si Laetitia Bonginda Mbote, n'a pas si Solange Massinda Yaya Mbote. Zela. N'a pas grande sœur n'a propre, il y a la peine à Goma. Grande sœur n'a Esther Makizemi. N'a pas n'a nous soit na juillet. A expliqué ça. Pour y a coli peine à Goma na Est. Parce que yé a oyeba. Yé n'a pas que ça eka. Yé n'a tout na eka. Allô sœur. Boni. Bien sûr, nalobi ya. Boni. Bien sûr, nalobi ya. Na tuno question moko majabu elakisaka nini nano? Na okaka na Kiswahili baloba majabu. Ah? Bikamwa. Bikamwa nde babenga na Kiswahili majabu. Majabu ye. OK, na rappelle. OK, nakangi majabu. Et puis c'est assez un mot de nakangi na bikamwa ya. Sala bikamwa zesoki. Bikamwa muzaki ndingu ozirezo muzaki ndingu oza déjà libéré muzaki ndingu oza déjà libéré muzaki ndingu oza déjà libéré ce qu'on a joué à Ramsesi mutauti kobenga awa comme ça apparemment il y a un peu ça de non majabu bakoki kokanisa muzaki muzalobi majabu ezali likamwa na lingala eza neti mitolobi likamwa batiala na bato poison ozotoyemela kaka na bapropos na acte mozotala source ya provenance nde bajurise majabu ezali kombo oyo eza na swahili ewa Ramses ewa toza en direct nakobengo après ou bien oza eloko otuna pardon Il y avait une émission. Ouais, na na émission na sala na Gillette olobela makambo ka majabu bokangisi muziki ndini. Bakangisi muziki ndunande. Kasi tomoni pe live osali na TikTok olobi muze bakangie oche ba propos lobaki na majabu. Na lobi boy ken. Omoni ndo lobi photo ko ma pe amo discipliné. Na bamakambo oyo tozosala sur les réseaux sociaux. Muziki ndingu c'est un frère qu'on aime beaucoup. Asala na comédie na ironie na ye ekendaka bien. Omoni donc soki koza moto afingi fali ce n'est que normal bato fali baya ko répondre. Soki moto afingi fere ce n'est que normal moto fere aya ko répondre. Mais il y a des terrains
va utiliser autre le rôle cobaye ou ya okota ka na loyingi. Vous comprenez? Moi na sali live, je n'ai pas été d'accord. Mokolo na monaki émission ya Mose Kindingu, ngai na salaki live na bagolwa. Na isi bagolwa, boluka Mose Kindingu a rectifié biloko yo. Kindingu akomaki na excès des ailes par rapport à succès. Okoma na Fati, okofinga ba ministre, ofingi ba musicien, mutokene pa yazati. Kindingu akomaki na moi excès des ailes, il y a confiance. Il y a justice dans monsieur Polate, mais il y a visibilité dans. Voilà. Et il a cru, tout était permis. Tu vois, c'est normal, le temps sous fallait soit Kanisi Mose Kindingu, ton côté la pécota fallait Jaël la finga. Voilà. Je répète ce qui a Kanisi Jaël, ton côté la Mose Kindingu la finga. Parce que terrain au côté, yo qui négocie la promotion, il y a Makambo, va foutre la Kiyombongo et pas Moïse Mbi. On t'a pas dit d'aller insulter les gens, on t'a pas dit d'aller dire des bêtises. Même sur les autres qui t'ont rien demandé. Même era, osomo na tena makambo oyo, Moïse Mbi azo jouer pe rôle moko ya hypocrisie. Eloko nga na lobaki ya mwana, eloko nga na lobi boye. Na solo même pas na yo, je vais m'assumer. Ayi nazalaki na Kin. Tango ba guerre ebandi ya mama machabu na Moïse Mbi, moi j'étais à Kin. Deniles, au moins makambo Kindingu a lobby une émission wana. Pourquoi Kindingu on dirait que les gars moi trop. Ce sont les mêmes propos Alvin Kashimba. Na Deniles bazalaki pour retenir sur Madjabou. Et ces gens-là ils avaient les liens directs avec Moïse. Tant que Deniles a moni to c'est to otindi biso to loba makambo mais to moni ba prévité. Deniles a lembi, amoni on dirait ba sakanela alo ba buto ba prévisati. Deniles a tiki. Alvin pas monique plainte hier. Alvin a kima qui a vendre na Tunisie. On le va tu ba preuve. Ngai moko era na Moïse Mbi to beba nani. Tu beba na ka lelo kwa. Tu betelanga na li sola qui ne ko beta na cher ezaki différent. Il y a le baki qui était mutazana ba preuve ya magama loba na cher ezaki chauffeur. Mais ngai étant que jeune na moni na cher azoba il y a mutana 3 flash disque atinami bali na Paris moko tikala na ona Kinshasa. Et le monde a ce crédibilité, la respect, dans la repère, ça y est. Pour le monde, il y a un moment qui n'a 2 jours avant. Dans sa live, na bengi bagola. So bagola, au l'émission, dans le lobby, bolo qui l'a musée qui n'est pas s'excuser dans ma propos à tenir. Pour ma propos, ce qui est fini, bakanaï. Voilà. Alors, pour bakanaï, t'es aussi n'a pardon. Bagola babi oui atokobenga ye mawaro ko bayaki ngabite italibinote pesa makambi ya bagola parce que tona posa musique Kindingu na Adidas Arena na kati live na bibo mais na kati live be soki continue be mabe na benga équipe affaire na benga ki Tracy na benga ki Picasso na benga ki Laura Tendance na bengi Ndomboli na bengi tout le monde. J'ai dit écoutez votre émission ba tout na ba Laura babi to chomo nango akomi kuna na bêtise oyo ndenge nini. Ken ça m'a pris une journée avec Ndomboli, mon témoin. Tozo benga. Et si aller à 22h et pas Kindingu. Likambo est allé faire été. Motoran si malikambo za yé mokombi une équipe naïe. Voilà. Bah utiliser Kindingu. Na ba besoin na ba bibi naïe. Aya ocha vie à mon abatu en danger. Motabimisa la date ya liboso. Ya ça de Marti. Ils ont Mike Kalambai. Mike Kalambai inde. Angaza la chrétienne bosso il faut être martyr. Après hier, Moïse a mis cette date, deuxième personne, mais ensuite avant Mike Kalambai. Parce que ça, il a mon problème. Mike a joué à Zénith. Matériel à Mike et Zoya. Bakena Baïka d'ailleurs, on va superviser ça, le positionnement, Ndeni Mambeleka. Question à Mitoun. Il n'y a pas vendu la Masangana na Yolo. Oka kama jabu bakene ko kanga ba photo ne ba superviser stade de Marti qui ni moi qui ne ko émission en urgence alors bakema jabu bakene ko konga biloko et l'on va neuti na kamoi. Voilà, c'est tout quand la paix de la bouche de Kimi quand la paix quand la paix moment ya frère Mike ezana no mwa musika comme on a déjà que nani bape frère Mike baye déjà tandis que tu as vu que Moïse ndé fa banda présence ya bape frère Mike peut-être yango et puis si Moïse Mbi peut-être ba palpite voilà yemo ko toke na ba palpite parce que stade déjà yoté Mike ta wachaki date akukanga nite
à chaque date naie à zombie yo boyo tu date au tir avant y a zo ya tourner après tourner aussi ça na poto na Zénith tant ya zo kitakine a kitakine mamona robeta martyr ya auto anticiper qui ko kene ko superviser positionnement atika équipe technique batika la kosala makambo selon ndenge ya lingeli podium ezala na André naie kitay lisusu. Alors baké ko utiliser comme mona batukindingu le 10 avril il fallait aller à poto baké ko utiliser allo baba bêtise yo kasko détail mon opeso kindi malobi o bacha bakene ko kunda biloko na stade de Martyr contre Moïse B yami balé malobi depuis Moïse Mbia longwa majabu ekufa ça veut dire kindi mwa mtakwiti alors besoin que c'est makambo me retenir bien te meye mo zo kangisa belema et une équipe à Moïse, mais il a mal compris ce qu'on lui disait. Mais pourquoi battre les maganachères battre à battre Bolingo tandis que Bango va passer à Bolingo-Zati? Mais Bolingo-Zati, il y a eu date à Moninga lobé logoté. Il y a eu Libosone, Moninga zé logoté. Mais Moninga qui est supervisé pour jouer à tourner. Le patient Mike, dans une semaine, il faut y avoir poteau. Parce que la poto Canada, États-Unis, après ceux qui sont à Paris. Alors, on a des concerts, on a un concert à Déborah, on a un concert à Emoko, après on a tourné, Soka Silisi Awa, retourne à Yézakwateri dans le stade de Martyr. Ami Silisi, là, le programme, il y a Yakin, côté technique, Yakin, comme ça, tu as calmement, avec ta concert. Ok, voilà. Question, on a mis à tourner tant que, toke ne na ngambo ya musée, yo fanda na mboka moko eza mboka moko ya mibeko quand même parce que mboka na biso kuna toyebi ke mibeko ezalaka pena te. Est-ce que zoyeba ke mutu soki afini neti majabu eza nango infraction te? Eza infraction parce que majabu eza structure eza société efutaka impôt. Donc le fait d'insulter une société peut mettre en péril les intérêts d'une société. Zela parce que nalobi boye majabu eza neti nalinga les années. Nalinga les années neti esengo. Est-ce que zoyeba ngo na Swahili nde babenga yango majabu? Non. Alors, écoutez, ne jouez pas sur la technique, une technique défensive des avocats. Majabu, c'est en Swahili. Majabu, ça veut dire miracle. Donc, Majabu. Miracle, c'est Bikamo. Miracle, le miracle est Bikamo. Alors, Majabu, ça veut dire miracle. Yotobengi Bikamo. Ce qui va suivre, le nom Majabu, va commisser en structure. Qui est fini pour jouer l'événement. Dans les propos de Kindingu, n'essayez même pas de les défendre parce que nous tous on a voulu les sauver. Alors faites des analyses intelligentes pour les sauver. Tenter Moussousso Batikal Bassarani là, dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Tant que je Majabu Bakendeki, Kokunda Biloko na stade de Martyr contre Moïse Mbie. Il y a une photo de la structure et la hiérarchie et les ambassadeurs au Bazaraki na Martyr. Voilà. Madame Moïse Mbie a l'ongwa Majabu. Et l'ongwa Majabu ya Bikamo, on s'adresse na Majabu société. Voilà. Okoki ko s'attaquer na Ken Mpiana, à sa personnalité publique, on peut te comprendre. Mais on ne s'attaque pas à une société. Société, voilà. Majabu afutaka impôt na Kinshasa, Majabu angajaba batu o basala rakuna. Voilà. On peut s'attaquer à Maï Kalamai. Ça peut passer parce qu'il est public. Mais on ne peut pas s'attaquer à une société parce que la société est dans mon côté. C'est un ensemble de personnes. Donc, et ça le rôle là, l'ingomba il y a ma réputation, il y a ma tesa wangana yoto sala rakuna, gilet botalatala, peut-être bato belé. Donc, ce qui va fingi le nombre de personnes qui sont là-bas. Voilà, lobi kuna ba mibali ba koma bato des fois c'est que merci beaucoup. Donc, a fini société mobimba. Donc c'est plus grave que s'attaquer à une personnalité publique. Donc, ndenge yo kuto lobi ke so ba fini société mais attaquer à mutu moko. Ce que facture les a consommé aux anambando na yo. Na logique. Mais on a lobby. Le plus grave c'est d'inciter une structure ou une société. Parce que vous dites que fini les tingai. Oui, d'accord, bah fini ira. Mais quand on incite une société, il y a les valeurs de toute une société et les personnes où on va fonctionner dans ces années. Donc c'est plus grave parce que l'équipe. Parce que l'avocat encore y a lobby, monsieur le chiche ou monsieur le procureur, montant fini Majabu. Majabu, nous avons 1500 employés. Il y aura des dommages sociétés.
Jamais. Mais ce que ça, par exemple, era, ce que ça, on a musicien de tout le monde a que ken piana panzi musicien tel, bakangi ken piana le, toke ko benga pire massa ya muto kangi si ken piana bakiti si motema abimi mais ça de mon entreprise te. O si o batumapinga si ba message nango. Au fini muto mo ka benga bakiti motema. Omoni yango na oloba, muziki ni wazaki kaka kobai, bato basimbi sereng bazana limité. Eza bato Moïse Mbie nde basimbi sereng bachubi kobai na bango tonga ake kobela liboma na victoire bakange na victoire bato baza na sereng baza parce que le propos sont dans le terrain oyo muziki ndingo atakaka bato eza na musique na bango na makambo ya promo azosala si Moïse Mbie fait copier les miracles de faire Egola na mardi ndinga betaki plein na bakindingo na promotion il fallait préparer kindingo qu'est-ce qu'il doit dire qu'est-ce qu'il doit pas dire Voilà. Et maintenant, Kindingo est allé trop mal dans sa batterie, il est allé lapider les innocents à lobby, plus grave. Madia Botiel a rabattu poison, Négé Bagrabatia la Moïse Mbie est poison. Donc vous les accusez, les criminels. Qui va bomber rabatou, va empoisonner rabatou. Admettons le local de ton sur la Bemoutouma au Koufina Madjab. Ah, Kindingo avait raison. Moutana Botala, il est bien, l'autopsie, c'est la Koufina poison. C'est compliqué. Et rasser les taux de décès qui dingue et comme ils sont graves. Oui, c'est grave. Oui, on a dit, on a fini, ministère tel, donc on est la ministère, on va bénéficier. Répétez les aggraves. On n'a pas de Moutana responsable de l'eau, les aïements qui n'ont pas bateau, pas ça qui est campagne de promotion. On a la bonne invitation. Je n'ai pas de nos vérités mortes. Pourquoi on a autre ça dans live, je me suis attaqué au camp de Moïse Mbie. Moi, ça fait un moment, na comme administrateur, il y a pas page belé, il y a pas réseaux sociaux. Mais, nazaka na droit à exclusivité au Lexa, ma émission na son na direct na bima na page bato misusu. Tout ça là, parce que pour avoir juste fait la promotion du pasteur Moïse Mbie. Parce que victimiser les cas que Madjabou c'est pas la promo ya musée, bakangisi musée. Mais ils n'ont pas mis des faits où ekangisi musée. Ce que tant m'a commis, j'ai un collaborateur qu'ils ont appelé au téléphone. Collaborateur dans le lobby, dans ça la promo na bino, dans ça la promo bato misusu. Bêtise au boti na na koma. Ngana yebi démarche wana era tozala kine na téléphone. Dans la zone où musée a ça la vidéo et pardon. Donc, ceux qui beaucoup de la bêtise, et que je travaille avec vous et avec eux, n'arrobima pas trop professionnel. Dans ça la beauté. Donc, au lieu de bâtir un avocat qui est sauvé, qui dit comment il faut manipuler les réseaux sociaux. Mais le peut faire un kanda. La vie donc bozala qui est conscient, place aux autres musée qui dit voilà. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Il est innocent. Ferregola n'est pas dedans. Innocence, il y a qui dit que manipulation, mais il est le responsable, il y a des propos tenus. Parce qu'il y a Mokolo, il a plus de 18 ans, il doit assumer. Il doit assumer. Et bah, tout le temps, moi j'ai appelé l'équipe de l'artiste. Parce que Naïri Bango, Kindimu sera arrêté s'il ne fait pas ça. Kindimu était dans la confiance. Patrick Mangaya, Patrick Mangaya, présidence. Et le président Tshisekedi est en train de finir son deuxième mandat, après il va partir. Il a fait 18 ans à Kenda. Mandé Silaka. Donc c'est respecté. Donc il m'a fait faire, Naka a fallu, qu'il ne répondre, tant que tu ne samba, et qu'il y a piquen. Mais quand on a un terrain, on va blessé, on va utiliser le rôle à cobaye. Voilà. Moi, avant de ma place, comme Lelo, on a la salle qui démarche, il y a paix, il y a Kimia. Et ça m'a pris 48 heures, je n'ai pas eu de réponse. Lelo, ce qu'on va gagner Kinding, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce n'est même pas Mike Kalamai qui a fait arrêter Kinding. C'est l'avocat général de la société structure Madjabou. Il faut protéger la réputation de la société. C'est bon. C'est bon.
Ok, merci donc beaucoup. Responsable. Merci beaucoup, Era. Era, n'a évité le quoi aux yeux boué. Message ni au pesa batali biso partout le monde kobanda côté. Il y a Majabou et puis ko Kendepe côté à Musée Kindingu et puis l'engepe combo ya Pasteur Mbie et ça cité na 4 et puis côté à Pasteur Mike Kalambay. Et là on a pour la structure Majabou, je pense qu'il était temps donc il y a une mesure de force parce que Majabou finga mi pétro. Na bato belé à part Kindingu bato liboso il fallait pas kangama déjà depuis kala il y avait des dénis les si baba niké mais nous sommes na babeta kara mais chaque année il y a toujours quelqu'un qui s'élève pour insulter Majabou au service de Moïse Mbie. Ça je vous l'ai dit vraiment na mai na monoroté et la plus nani agent il y a un pire gimbal oza aka Moïse Mbie c'est sa sœur Lydie que moi j'ai quelques preuves au ngamo na yebi. Vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'il y a une équipe, chaque année, Babimaka, au service de Moïse Mbie. Je vais ouvrir une parenthèse qui va vous choquer. Moïse Mbie, les cas, la chère, à l'oba, que Majab Banakisi. Mais la carte, Majab a contribué pour notre sombre, pour notre tongango. Moïse Mbie parle tout le temps. Les jours même, il critiquait Majab. La montre qui était sur sa main, c'est la montre qu'on lui avait donnée comme cadeau. Oh là là. Chaque camion automobile na yewana, il y a au moins 4 voitures. Ou azo ba cadeau ya couple wana. Ndeni ni yo bando yo critiquer batona ba na kisi, mais biloko na bango ti lelo. Nga na za na gilet botala tala. Benga biso, voilà ce qu'ils m'ont donné. To ya ko récupérer to teka. O ko pesa te. Mais aujourd'hui le bateau, papa ya ba Moïse a koufi. Moïse il était déjà dans les clashs avec Majabou. Papa ba a koufi. Majabou a envoyé l'enveloppe de 70 000. Ils ont gâté. Ba utilisé. Alors, une question, qui regrette qui aujourd'hui? Ce n'est pas Majabou qui a besoin de Moïse. Voilà. C'est Moïse qui regrette le bienfait et la bonne foi. C'est pour ça aujourd'hui, tout ce qu'on donnait à Moïse, on donne à Mike Kalambay, on donne à Frère Lod, à Rosny, à Déborah. Aujourd'hui, qui regrette qui? C'est lui qui regrette les bienfaits. Parce qu'il a voulu jouer dans la caprice. Critiquer ses couples, mais du on a vraiment aux hommes satés. Aux hommes, on a fait. Mouta Foukouna porte, il y a quoi, il Majabou Lelo, c'est lui-même Moïse Mbie. C'est lui-même. Donc, et là, on a le baba chrétien, tout est hypocrisie. On n'attaque personne. Majabou n'a le mandat à Moutoute à qui nous finit les bateaux. Majabou a un qui a été on a combo naï, azate, a existé. Pe na Majabou ta scandale ne zalaki balobaki ko akomeka kotiaka action batani yo. Mais tu as Sarato la a signé un contrat na Majabou. Tu as contrat au final. Na zolo bango awa. Sarato la demeure. Tout le monde au bomona autour de Majabou. Muto azana contrat na hiérarchie ko basali les papiers azati. Bazalaki ko ya pona ba prestation ou ba rozwa ken, Julien Botalatala bo partager lien oyo pona clip ya Nzembo mais muto azali lié au nom de Majabou a existé raté. Ici, je vous mets en témoin, Sarato n'a aucun contrat avec Majabou. Sarato n'a jamais été employé de Majabou et demain et tout consort, tout le monde. Pas un lié dans Majabou. S'ils sont liés, c'était par rapport au projet, la promotion. Point. À part Wana, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, il n'y a pas un salaire mensuel au Baron Bazouaka. Donc, ceux qui vont défendre Maramoussousou, ils ont selon Bango pour l'actualité, il y a une page na Bango Batalama, parce que moi, il loco. Mais que message, moi, outil na hiérarchie, que bolo babou salaboué, bapeki ça, soko meki babengani yo. Siko era, na question moka muke, na mona kika rozo sa live lobby, makambo soke ke mabe soke kosenga na longwa na liste ya bata promotion à faire na kolongwa. Donc, yo, soke bachele entre faire na Majabou, on a dit que c'est non Majabou kotika faire. Non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas. Non, on comprenait qu'il est là dans le bagité. Aujourd'hui, nous, on accompagne l'artiste Ferrigola pour un événement et récit. Parmi les récits, on a besoin de Mouzé Kindingu, on a besoin de Lekechu, on a besoin de Lité Yakanda. Et par diplomatie, moi, Era, j'ai anticipé. Autant qu'on m'appelle au comité, mais malgré des démarches dans Salaki, qui n'a niveau à faire et aboutir. Alors, nazaki ko tomboka pona ba golo misusu ba comprendre ngate ba yaki neti ba na ufinga nga. Nena lobaki si s'agit de vous abandonner parce que moi je n'ai pas un contrat avec Ferrigola pour na koma bureau na eto porte-parole na.
naza na collaboration ya ba événement mais malgré ba événement soki oze loko moko boye onga na sepeli na ngote na ka ya faire na banga ko dénoncer yango non moi je suis libre. Voilà. Dans ma job, moi je suis un enfant maison. Je fais rigolo, c'est pour les événements. Après les événements, je prends mes clics et mes claques, je pars. Voilà. Dans une analyse, s'il y a des bonnes choses, je fais et j'applaudis. S'il y a des critiques, qui vont apporter un plus, je critique. S'il y a des gaulois qui vont aimer, qui ne vont pas aimer. Moi je ne suis pas au service d'un individu qui va diminuer le potentiel. Non. Donc, pour dire que j'ai fait une démarche pour que ma place saute pour te sauver qui n'est pas les démarches là est limitée malgré la comment il souka. Alors les conséquences seront payées cash. Dès la minute où moi je peux rien faire. Je le fais 48 heures avant témoin dans le molino. Démarche union sur coca ko sunga biso na sali est limitée. Parce que la minute où na sala nini. Voilà. Tu vois, message dans le rôle de la chrétien, tout est hypocrisie, tout l'ingana pena la bolingo ya solo. Stade de martyrs, on a tozo bêta, ils apprennent le coup mouyabana na nzambi. Ba pripé au bachi wana. Stade de martyrs, ils ont $180, ils ont pia 4 ans. Comprends? $120 pour la maman, Era, côté wana mato, na toté ma côté la makasité parce que mutu na mutu pa ko sala na kamuna dimension na ninga moni évangile seloye. Billet $120. À tes alliés, tout le monde a un gros PRA, s'il vous plaît. Tout le monde a payé un gros PRA. Tout le monde a payé un gros PRA. Tout le monde a payé un CD Moussoupe. Babandi au tek un gros PRA na 500 €, on a $500 dans l'église. Et puis, qui type na $5. Ça peut arriver. Donc, côté on a capacité. Côté on a vraiment pas. Côté on a la place qui est en plein, où on peut se faire l'argent et où on peut bénir les enfants de Dieu. Moi, je suis pas même dans ça. C'est juste une façon de parler en général. Et là, on a l'enseignement. D'un côté artiste fait rigolo, je pense que consciente Nabango, témoin que j'avais fait la bonne démarche et j'avais anticipé tout comme ma place tout comité. Mais ça n'a pas abouti. Côté voilà, j'ai pas de problème. Côté Bagoulois, j'avais fait un live. Il y a 2 jours passés. N'a fait appel Nabango. N'a fait qui sont d'alarme. Ils m'ont compris. Côté voilà, j'ai pas de problème. Côté Abisso Batoba Internet, il faut tirer là où on te tire pour qu'on ait la réponse. Il y a repé ça. Net Moussa qui dit on a proposé un lobby. À part Madjabou, à part Mike Kalama, il a attaqué Joël Tato. Joël Tato n'a jamais cité le nom de Kimdi. À part il a attaqué encore Denis Lessi. Pourquoi il a attaqué Denis Lessi? Parce que Denis Lessi a abandonné le dossier MBA par manque de preuves. Donc, bateau, il y a ciblé, et ça, bateau, c'est-à-dire que dans les motos, courir les catés. Donc, bateau, il y a pilipili dans le lemo, dans le baawa, qui n'ingo aza kobai, va utiliser. Mais, Ramsès, Kindingo era zalalo de la JB, Kindingo zalalo no finga batute. C'est comme si, l'artiste et la bisoka, bango européen, bazot de tout, éducation, bateau, soit. Vous comprenez? Après détruire l'éducation, il faut la manipulable. Maintenant, minute où il y a dit ça, intérêt nini, parce que qui n'y a pas de la faire. Intérêt nini faire à cause de ceux qui n'y ont fini ma job. Intérêt ça n'est pas à Moutou ou à Zoui qui n'y ont pas la promotion, mais c'est Moïse. Moïse a son avocat, n'a pas de mabunda. Ah, qui est comme ça qui n'y ont, c'est tout. Toute hypocrisie. Toute hypocrisie, parce que la minute où il y a des Congolais amis, ceux qui ont besoin de lui bateau, Bobata Maka. Mais ceux comme il est à restaurer ma vérité bateau, Bobi Mahate. Qui a mal parlé de Madjabou sur la toile, puisque Moïse, personne. Est-ce que dit Nzembo, Alukina na butu, simite, aboke la Madjab, Oyembi Nzembo, Babeti Okara, Oteya Mona Shepa na un mois, Babeti Okara, Ozu Denis Lessi a cédé, Ozu Alvin Akima Kishata, qui est là, Oyewolana, Tie pas Yakindingo. Nana Tikala na Pota, Nana Oluka Muninga. À un moment donné, il faut lui dire des vérités en face. Ok, Era, Zapé m'a bête outil qu'on dévoilait, réalité, monsieur Kobo, ça a été que eux ont dit, Internet, va battre l'Arabie sur partout dans le monde, dans le camp, outil qu'on va awa, que, siko, que, nani, Nzembo Moïse Mbi a imbaki à voir quelqu'un Madjabou. Est-ce que yo pose une preuve, nango? Papa, c'est juste, il a répété ce qu'il a dit sur Nacher, ou à Lubaka. Ou à Tchaki en anonymat, Yangwana Lambiango, Yego Bima, c'est tout. Est-ce que ça pose à preuve? Parce que Nzembo n'a pas de album. Nzembo n'a pas de ça qui a le roi générique album et bien d'album. Dieu est juste mon frère. Sur ça, Mamna Motema et Simbate au Bandoluka actualité na Tonga. Dieu est juste.
non on a rataka nzembo te rataka album te album wana eratati lelo toyeba banzembo te po tokufela nzembo polémique eba itumbu te papa era koyoka yo oza s'exprimer pe bakisa implice na baye ba comprendre ki te mais apparemment on dirait il y a quelque chose ezali pe otobake soto tanya on a vérité cachée entre yo na pasteur Mbiye omonaki soko zo peta par exemple côté na yezet maka lokola na koloba NT parce que bozui les problèmes directs mais apparemment aux autres ba garde fou ko protéger ba ina aux ala ba partenariat comme pasteur Mike Makalamba atana solana ote so banyi basalo mabe eke na yebilika mna oloba ngai nazalaka na estime ya ebele botosi ya ebele ki bomoto ebele mais tu sais là on te donne beaucoup du respect quand tu déçois on oublie tout tu vois ngai diffusion na ye c'est pas que naza méchant parce que nous sommes naza victime ma mebele bato baloba lelo nga bebisa carrière tete biso bato ba bité que tete biso c'est mon cousin direct tu vois c'est mon frère et bien longwa bibomba po asalela maman na biso ya majabu vidéo joyeux anniversaire pourtant na senga ba camarade na nga nyoso plus de 20 vidéos mais na postant nyoso mais ba registre ka vidéo tete ba ibisi Moïse ba tete asalela ba tona vidéo joyeux anniversaire c'est kalanga ke kuna mais ba bosa ke ndeko na za ke kuna ba sai na nzambe musali na nzambe gera ne banda bongo era apparemment oyebi vraiment makambe bele oyo ekutokolo bake ya pasteur Mbiye ozo bilisaka ba bilolo moto oyo nana oya Belgique to sala émission tête à tête mais pour te conclure lelo na pesa bino beleme bilité pour na conclure lelo je pense que la main noire qui est derrière Mose Kindingu na oazo sibir sikoyo c'est le camp du pasteur Moïse Mbiye point barre on doit arrêter l'hypocrisie dans l'église on doit être vrai soki majabu bazaki na kisi Moïse il faut qu'on t'achète nzambe na ye wana abimisa bango na poisa et non envoyer des victimes ya ba jeune ba miluka na vie soki baza malonga te nzambe na ye multiplier ki malonga na ye koleka baninga il n'est pas le capitaine de Jésus-Christ ou le juge de tout le monde faut arrêter nga les autres ça n'a pas parce que moi j'avais besoin de Kindingu pour la promo ya Ferry ba golo ba ozilae mona bato squat ke makala na minito les faits sont là. Basi Moïse sikoyo nana koya ba fait eza palpable soki Moïse a tiré relation ndenge toyebeli justice à Congo ke Mozepe soit lelo na butu lobi abimi problème total soka bidé dans un problème té mais je pense que ce n'est pas déjà une bonne chose que va interpeller la justice pour des conneries parce qu'on t'a manipulé voilà ne restez pas des impolis parce que vous avez espoir il y a relation tambola bien pour relation pe bundelo tambola ramabete pour la relation voilà ok merci beaucoup Era merci beaucoup na batota libiso partout dans le monde wana ezalaki intervention selon Era ndenga alobi ayebisi biso ke ba propos o muza bimisi eutaki et pas ya pasteur Moïse Mbiye Era poto kabwana yo est-ce que koko pesa moi quelques personnes mote plutôt kabwana yo donc dire que ma propos Mosé a lobby ou pas pasteur Moïse je parle de son camp équipe qui n'est qu'au recruter parce que biso tout ça la promotion to barani to koloba na to koloba te mais Mosé qui nous ne maîtrise pas département wana parce que moi je maîtrise mieux ba kongosa ya ba côté wana na ba promotion par rapport na donc ba bendi e kaka loupe manière wenge amemi ambiance wana ki wenge na mauvaise façon de comprendre les informations ça lui a mis dans la sauce. Donc moi je pense que l'arrestation de Kindingu est une responsabilité du corps promotionnel du pasteur Moïse Mbiye. Et ils doivent assumer. Au lieu d'envoyer des avocats qui ne défendre, pour victimiser Kindingu et les pasteurs sur les réseaux sociaux. On a toutes les preuves, moi j'ai toutes les preuves, et voilà. On doit arrêter cette hypocrisie dans l'église. Et là, j'ai donné quelques points. On le baraté, on l'a dit, mais on l'a dit la manée pour critiquer. Et là, qui y a on le baraté, que batona banana qui ndoki portable, il aura qui ndokoza na wana nzoto tina na unayo. Et là, qui ndoki. Donc c'est ça. Quittons l'hypocrisie. En 2024, il faut tout aborder, place il faut tout le vérité. Parce qu'il y a qu'un seul Dieu qui va nous punir. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci. Merci, Eva. Tout bien après.
Merci beaucoup pour votre émission. Le beau comprendre que santé n'a vraiment ils a bien aimé tout ça l'émission parce que ils a Moussala Nangai. Bon comprendre que santé vraiment ils ont bien aimé. Nous sommes obligés et on sent la Moussala Ken Pierre Makizembe. Nabi qui va partager biso émission le salut plusieurs matins na Rachel Bassel et depuis Brazzaville. Kaka na Brazzaville Julien Mbote na Serge Caché. Serge Caché, moi à Brazzaville en direct de Paris. Ben on a pena ba staff ya roga. Julien Motata là. Nga elo moko commence la nga passe na mboka na biso Congo. To comme na basali ya Nzambe moko fabriquer kaka po bazalaki pembeni ya ba pasteur bango pe Bible koti bango na matoi trop ba verset le blanc de 17 gaz na gaz encore toujours gaz ba yebi aïe là bi mais botalata so totali pasteur Mike Kalambai pasteur Moïse Mbie bazalaki toko ba mi intime comment l'église bango nyonso comment na jibende to no mona bakangisa kaka kote côté kuna bakangi pe mosaka on so la guerre wenge jibe côté wera côté ezalaki na police ba yokana moi ko benga nezalaka ezalaki côté ya Moïse Mbie na Mike Kalambai ezapena ki mutema mabe eza na kati ya lisolo tala to monaki awa Denile sina Daniel bazo tambola ok Denile sipena Mike Denile sina Moïse Mbie bazane bapire babetala kuzu na se okebite parmi bato basomba marchandise o Denile savaki koteka mosusu pe Moïse Mbie pe aliaki ba marchandise mais ken nabi ha tango bi penel o azaki pa frère Mike Kalambai parce que parce que tango bi so ba propos taba royal susu o comme après page ya penel toyaki komona Denilesi basali dio na Moïse après Mike ayaki kofunda Denilesi po ayaki ko comprendre dio na bango na retard ayaki kofunda Denilesi na justice oyo komaki Denilesi akomaki tina niveau ya kofuka mela frère Mike Kalambai ko senga ebongo pardon pona yo pasteur Denilesi atekaki penel et pas non na lobi bongo te na lobi pasteur Denilesi azali na ba marchandise oyo azali kotambola nango peut-être ba marchandise na ye basapatu na ye ba complet ba sous-vêtement na ye na ba complet ba soutien na ye mosusu pe Moïse Mbie pas non parce que il laisse le cas émission afin que bazoteka ba complet ba sous-vêtement bazoteka ba complet ba soutien eza ba marchandise non le blanc de Bruxelles eza ba marchandise ba le cas na penel ba présenter ba tuke bazana ba soutien ba complet ba sous-vêtement bazoteka Moïse Mbie pas rosa la client na bango Moïse aza mobali aza clair bon de quelqu'un et puis yo aux aramisi que to lobi la oza bien tembe Emso Moïse Mbie pas sepela na ba complet ba sous-vêtement basi o bango bazoteka on a eu sous sa provenance il y a barankino na ba problème on negozani papa premièrement nous bango bazo décourager na nous batu makambo ya kenda na église yango moni ya na tsenga batu bokenda ne pas prophète Dodi nazana na raison et pas prophète Dodi toka makambo boete et pas prophète de mamone zalate na et pas prophète Dodi lo baba ko sela ga mutu makambo mais en réalité au monde ezate et pas Moïse Mbie to monaki penel nzoto nani moi Eliane mobimba zoto libanda azala kuna dossier on a parlé a filma ngande la téléphone na ye soki bimisi ke yenda bimisi bakenda tipake yo zalaka de un pasteur ozui mwana batelian tourner la ki fatelo pe na filmer etika la na téléphone zoto le kelengi tala likolo msusu tiango bo na kita un pasteur a dans la chair. Yamba les blancs. Mais c'est grave. Réception. C'est grave. C'est grave. Un pasteur a entré dans la chair. Au salisi vidéo, na téléphone, il y a un mondimi. Il y a filmé un mondimi. Après, vidéo est mis en public. Mondimi a dit, le seul moutou a filmé qui l'a
eza kaka pasteur na biso c'est que à part mondimi wana moko c'est que au filma basi combien soki baza na bizaleli wana ye na Mike bazalaki bacamarade toyakomona su moto akalaka camarade na ye mama bana na ye lisusu ye mpe kuna ebimi seke bozalaki na kicamaraderie moko ya mystique bango mibale mpe bato yango oyo baza babitakala ezobima bakomi mpe kosimba bamikro na che baoteya mpe bato kenabia ebi emoso basala émission pour ça papi mpe dapalmera molamba na biso ya mbote Joel Salambe sinon esalamaki ke côté ya pasteur Mbie Eliane côté ya pasteur Mike Kalambai Peniel bana nyonso mitakala ebimi na réseaux sociaux bana base ba pasteur soko bandi mutu na étiquette ya pasteur oyo découvrir ki aza bongo te sikoyo est-ce que la communauté dossier ya mozeki ndingu ngai nazo intervenir parce que fona yeba majabu akoti likambo yango ndenge nini est-ce que muze alikamaki kombo ya majabu gospel oyo asukaki na majabu parce que majabu toki majabu eza na Kiswahili alobi eza nini bikamwa miracle na lingala eza bikamwa parce que kombo deja ya majabu eza kombo moko boye eza bikamwa eza miracle okamba ce que miracle kangisi mutu mais mon frère soki lelo na ndenge ya baloi pénale logique moso aloba na loba na bikamwa me na Kiswahili natangi kombo na bango te ekoleka pe me wana opesa musée d'événement matière déjà façon ya okimela mo oh mais soki ake pena bongo pena beti pena sete makasi mpe koleka nango facile so exemple nde apesaki wana peut-être ke bato moko ya majabu bakendaki stade kobwaka kisi bato yango mpe bakendaki mpe ya solo nickel eza mpe mabe te par exemple soki olingi osalisa événement équipe no mpe ekokita mpe liboso elingi oloba te ke mokolo oyo artiste tel akangi stade et puis ekomaka nayebi ke moto aza patron responsable sikoyo ya stade monsieur Given Given ateka ba flash na boto ateka babani na boto ateka pe ba responsable kuna ndene yene mutu un stade o gérer stade Given Given wa mutu na ngai ouais Given yene mutu za ma responsable kuna on est peu avant waze quoi mais avant waze pas de taper stade akitaki pe sur le terrain équipe na ye on va ki ba otala makamunu ezalaka bongo biso story dans stade na mutu mais c'est na rappel souper ko pourquoi vous pensez kakake majabu yoko boka est-ce que la dimension Julien telu kana nous te ba parce que lobi to pelisa moto makasi soki muzala likuna to kata na biso émission comme ça to so la makamuso après merci beaucoup nayebi ke tu mbaki ken pia na intervention ya Ramses na rappeler bino ki so bon vraiment to sala émission de lu sala raté santé vraiment les amis un peu bien sur le plan physique dans un problème ok merci beaucoup Talanet pasteur Francis Tatou akende kota une armée s'élève nuit du jugement s'il vous plaît en fait Francis Tatou oyo te prophète Francis Tatou atana ndenge papa basali nzambe mususu oyo ba voice ya Francis Tatou toyoka mwana abondela mwana mobali otiki nga boye ndenge nini naza na besoin na yo butu ya lelo nazo kokate na butu ya lelo comment un pasteur au sali voice ya pe mokili toyoka to considérer ka pasteur kaka pasteur un pasteur azoka posa mwana mobali kenamri pourquoi yo depuis ça katabiso le blanc de Bruxelles grâce da gaz katabiso un pasteur voice na ebimi azolela muninga ne mobali ya bolingo mais biso tozo bakaka un prophète soki nini soki eza bongo erreur mais parce que non kataka abengi yango erreur merci ok te problème eza te mais na pasteur te lelo ata nasali film apono bato balobake nazala ne pasteur te merci le Vlad de Bruxelles merci beaucoup na bato baotala biso partout dans le monde merci beaucoup na Ken Piana Joel Salam
intervention à Ramsès, pourquoi pas, na Patrick Kafou, un grand merci, na Pauline Louta Pembele, Palmera Molamba, Papi Pep. Depuis Londres, merci aussi à Denis Makambo, qui est mon partenaire des États-Unis, de l'Autonadio. Merci à des Blancs de Bruxelles Gaz na Gaz. Aussi à Julie Weston et Tumba, il y a John Dahl. Merci beaucoup Nayo, merci beaucoup à Camille ici. Ok. Il faut s'abonner à la chaîne Nabino Film, la film pour les Blancs de Bruxelles. Merci les Blancs.